Bon, la ministre n'a pas parlé de documentaire. On va voir ce documentaire. Yakari. Je te dis, n'a pas parlé de documentaire, moi, 25 minutes de Yakari. Voilà. Les gens vont comprendre maintenant la différence entre film et documentaire. Voilà. Documentaire, vous allez voir Karine Mokondi parce que dans la image, il y a une image qui est RTGA. Tu vas éviter, non, alors et ça linga bien ça changement ya yembeli na ye. Omoni na comprendre mage mutabandaka na 1 2 3 4 okende. Omoni? Voilà. Donc soyoki Karine ayembi lelo. Ozongi na Karine na Kalomo la différence c'est ça. Ah bon? Tu vas comprendre que évolution na champ et voilà. Tu vas comprendre que a comme la facilité à dégager voix. OK. Donc Karine a romo yemba. Voilà. OK. Donc cela veut dire que yembi nzemone boye to lekeli monde to lobelango boye. C'est ça ndé Karine a besoin. OK. Donc suis ba yé na sima ya Karine. Bandimi bazana Karine. Ba kende ndeko lobela siko misalo Karine azo sala. Voilà. Ba ya lisu te po ba lukela Karine ba polémique ezanga tina. OK. Ozomona? Ba ya lisu te po ba luka Karine, il faut répondre à biso mutuana. Karine, il faut finir la biso pe mutuana finga ki biso te. Karine na taona. Vous mona? Voilà. Et l'obité que nga suis na lobeli Karine Mokondi na longwe l'homme saint. Voilà. Je suis toujours l'homme saint dans un corps saint. Voilà. Mais eza eloko epesa meli Karine. Bande on a biso pas comprendre que to wala na biso ngona ya pamba. OK. Ça ponga na banga na ngati. Maintenant on a la Chine. Vous comprenez? On a la Chine, donc on a bangate. Oh, la Chine. Oh, mais même si le mot quand tu soutenir mon roi Karine Mokondi, mon dans la simane kagati. On soutenir, tout ça moutoune. Au bout on est. Comment on les gars TV na boya Karine tant que ngane na soutenir Karine. Comme ça le film que dédié Karine na ko soutenir artiste. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température.
Voilà, merci beaucoup. Vous suivez partout dans le monde entier Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi. Avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouyaka ya solo. Après Job Poster et Zalarandeye. Pourquoi pas Mbouta Mouini Bakoko Yalunda. Mon vieux depuis les États-Unis, force. Vaski, mon vieux Vaski depuis les États-Unis, force Lissousou. Merci beaucoup à Maman Rosette et la fleur d'Ambour. Pourquoi pas à Drisha Motomètre Bébazibé Bachafouan Omonango. Mesmi Benazo, mon vieux depuis France, Mesmi Benazo. Na maman Eliane Benazo, couple mot Titoko Namboka François, au Balingaka héritier Iboula. Pourquoi pas Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior, et Broly, 10 match, Bruno Loubi Kambonga propre, mon vieux na Pessio Bambote, 3 L magique, Lotus Salon Yelufantien d'Aérosien la Taylor. Pourquoi pas na ba maman autorité, la Chine, à la baronne Karine Mokonzi, autorité morale, chanson solitude. Consommons solitude et Rosala Tito connaît l'engi. Nga héritier Iboula na Kimati Mbangu. Nazalaki Moutaliboso Yamba homme saint, l'homme saint, l'artiste, cinéaste. Oh Sala Moussala Titoko, oh Sala la Tibiso, la vraie vie de Karine Mokonzi. Histoire oh s'appelle ici Batebele. Parce que l'histoire est bandit 1, 2, 3, 4. On a peut-être comme il y en a combien d'épisodes. On a 1, 2, 3. On a évité ça comme combien d'épisodes. On a poussé Nimbang. Pour nous avoir un homme saint parce qu'il y a une revendication à trop. Est-ce que l'homme saint Zolia? La Chine, Azolia. Nous sommes d'accord, nous avons fait la victoire à la place à Loboku. La victoire, bel et bien la victoire. Je dis directement bonjour, homme saint. Bonjour, papa Nanga Iboula, Mouyaka Solo, Mouyaka. Yo. Et tu as mis balé, je postais. Je postais à des personnes. Tu sais qu'on a vu un Vaski. Et là, tu sais qu'on a vu un Mbouta Mouini Bakoko Yalunda. Kabino Dende Bayaka Solo. Il y a Solo. Merci, c'est bien moi l'homme saint. Voilà. Comme d'habitude, na Pambola, na Pamboli, ba nyoso bazolandanga, na Pamboli, ba abonné nyoso ya Congo Température TV. Na Pamboli bino, na Pamboli mon président Kashito et Lamba contre Lamba. Babi, batbaya na pièce contre pièce. Mais mon président yana Elamba contre Lamba. Donc grave quoi. Mon président Kashito ya ngwana Odette Kiasi, ma maman chérie, Annie Biamilaï que j'aime beaucoup, Maman Kovo, Ornella Loaza, tu es là. Voilà, merci beaucoup, Tozano Homme Saint, bonne santé. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, ça va, ça marche. Ça marche très bien. Ça boite un peu. Hein. Ça boite un peu. Ouais. Ok, merci beaucoup. On a vu que partout dans le monde, les Chinois, comment évolue la film de Karine Mokonzi? La vraie vie de Karine Mokonzi. Ouais, ça va. Par rapport, il y a tournage, et les cas qui bien. Et puis, montage fait les Kinamo Kitoko. Donc, comme une étape à diffusion. Ils ont les cas la minute. Na Pamboli Batu pour consommer vraiment premier épisode, deuxième épisode qui toko. Troisième, la minute haute, on a quatrième, cinquième écoute qui lelo. Cinquième écoute qui lelo. Donc, c'est l'épisode Moko Yasuka. Et tu as l'épisode Yasuka. Si on a un film, mais ça va évoluer. Il y a un retomber à filmer. Ça va ou bien ça ne va pas? D'abord, je salue la baronne Karine Mokonzi. Mokonzi Yaba Karine. Je te salue, maman, là où tu es. Merci de m'appeler. Ça. Oh, la baronne Ouais, il est Moko. Si tu as commis Belgique, à Benganga, après un numéro en Belgique, tout ça. Donc, il y a moi qui flatté dans le film. À ce là qui. Mais quelque part, il y a moi ça va, mais les Chinois, c'est comme si ma côté ma cité. Je ne sais pas, ils ont dit à quoi. Je ne sais pas. Donc peut-être, moi je sais que moi j'ai compris. Babandeko, c'est là-bas mon documentaire à Karine Mokonzi. Alors j'avais bien expliqué que les documentaires à Karine Mokonzi, c'est un film dédié à Karine Mokonzi. Vous savez, quand dédié à tout film, les aventures, Bimisi Mbongo, na bengti artiste minene, na tourné ce bango pour qu'on a dédié yo. Alors il faut retourner ça. Il faut retourner ça. On a déjà parce que on aura déjà appelé à Karine Mokonzi. Oui, ça a bien makasi, ils ont motivé nga lisusu. Na eba mbalasima ko sala lisusu bilo bien pour na épée.
Bon, artiste nini on va participer qui na film on a vrai vie à Karine Mokonzi. Artiste va participer tozaki na Gabriel Bolembo que j'ai sali Mama Tumba Tumba. Tozaki na Mimika Bongo. La fille à Bouffo et moi mi bengaka. Tozaki na Christian Shoga. Voilà. Ah beti ba biloko affaire. Na buga na Osegamabe. Tozaki na princesse ou a joué Karine Mokonzi. Nanga expliqué place wana princesse a joué Karine Mokonzi, a joué rôle ya Karine Mokonzi. Masaleli kombo n'est pas artiste. Voilà. Omoni a boy ko ça la kombo ya Karine Mokonzi. Parce que ça la kombo mutu et c'est vraiment mutu ye mo pas la convaincu que oui ça la kombo nanga. O Karine ebe que to dédié film, ebe te que to jouer na kombo na yi. Donc quand ko wela te ko ça ko jouer c'est mutu na kombo Karine tant que na convaincu non Karine te que to jouer na kombo na yo. Aïbega qui est dédié film. Voilà film il y a Karine donc princesse a joué na combo il y a Yemoko princesse. Oh, mais comment rejouer na combo ya Yemoko princesse? Voilà, nanga expliquer place wana. Vous savez bato bolanda biso ba dédié film na Chance Lombolo. Et un documentaire à Chance T. Et da film. Omoni na kata film tu as Chance Lombolo tête au tchèpe comme na kati. Comment on fait? Tout ça là on est ni. Pour la minute on a pas parlé documentaire naï. On va passer documentaire. Ya Karine. Je te dis, on a pas parlé documentaire mort 25 minutes ya Karine Mokonzi. Voilà. Les gens vont comprendre maintenant différence entre film et documentaire. Voilà. Documentaire vous allez voir Karine Mokonzi parce que na ba imaginer na hôtel ozwa ti ba image mso RTGA. Ba tu ba habiter nga azwa ki déjà. Na RTGA. Oui. Na uti kuna na sali ku terrain na bimisi na ngaka la surprise a ibula on est place marambo ezala rat marambo ezala on est Julia Florida maman na Jansi marambo fandara on est qui là après ça bambote malgré ozokotela ngate sans lire rara on est qui assis on est qui assis en tout cas la personne voilà donc le problème est que nazo tambola na sisi ko sangisa ba élément na ngo besoin té non na sisi té yemo ka comprendre té statini na tala ngo chaque jour ay baté na luka nini OK ngala ebeloni na luka epa na yi na ko sengelo côté pour lo bageto coopéra ki ya o la surprise hôtel té imanjo ya ngaye té rien to ngam la sala ngo a comprendre té ndé na ko so ba image na donc voilà les gens vont comprendre maintenant différence entre film donc série mo to saleli to dédié na Karine na documentaire ya Karine na série to jouer c'est muta rôle là faki pe Shoga jouer ferré ma jouer na combat ferré ta jouer na combo ya Shoga ba bega leader Shoga donc voilà donc et dans ba combo monsieur na kati na bona ngo tanga ngwawa ba jouer ba personnage na bango ba combo net ya banano boy ko tanga malembe ka ba to ba pembe na Karine mais réconciliation de G Salamagi tanga tanga bakombo mais na bien réconciliation de Samuel Karine Mokonzi batunia so obande rofinga Karine bazongi na makola Karine bravo na ndenge bazongi ngalo wana na koti yango na kati te na boyi nani otanga bakombo ba otanga komonde tia nani tanga bakombo muto okangisa azate ofingi mutu te obomi mutu te. Au moins si batali film. Bah comprendre maman non je demande aux gens oh non batali film à Karine T. Bon qui est na Odette TV. Film mais déjà kuna na carte Odette. Donc so côté na carte Odette au moins un film même malanda histoire pendant la premier épisode. Niveau va consommer premier épisode ngamo na bangaki. Ngamo pe na tala diango. N'est-ce pas ça 2 jours na ko madela ba 20 ans na leli. Donc merci na ba chinois tout va consommer qui film. Mais et ceux qui na NDT voilà 3 4 5 6 ces ali bon consommer en botala yango moni to bimisa ki mbongo naza besoin ka te bino bo kabelanga te mais ceux qui tali film ozite otala film mobimba otali na ba publicité o eza na kati film parce que chaîne est comme monétisée otali na ba publicité eza na kati ça va nous permettre de récupérer à tard Mwanda moto salaki poto sala lisusu mususu mais si botali yango te bo consommer yango te toza na perte donc voilà ça batali te oza na perte homme ça batu baza Rolanda yo partout dans le monde na te ba chinois ba Rolanda yo ngai souci na ngeza nini batu ozo bomba wana réconciliation salami nango équipe nationale en forme avec Karine Mokonzi ba solo
mais nga suwe na meza tanga ta 2 ou 3 4 personnes ça la bien oyo bato mo ba kombo na bango bazaki na tourage ya Karine Mokonzi bazongi baza la film Héritier Iboula voilà TV za radio te TV za radio te TV za radio te bato tu ba otala ba comprendre et l'odi na oloba na meza solo mo boto tourner na Gabriel voilà Gabriel sangalo mo alobi ah kombo no yebisanga na jouer na ko jouer na ngo ngana Gabriel emsu ya ko mona ngo na faucher place mo et ça le bien té omoni ngana ko tanga na nga mais peut-être même artiste ba jouer qui ba rôle na bango bazoli nga pe ba se protéger moi muké omoni lo na boyela ça ponga na banga na ngati maintenant na la Chine vous comprenez ngana la Chine donc na banga té oh mais même si le mot quand tu soutenir mon roi Karine Mokonzi, mon dans Simane Kagati, on soutenir tout ça mon tourner. Au bout on est. Comment on les gars TV na boya Karine tant que ngane na soutenir Karine. Quand ça le film ko dédié Karine na ko soutenir artiste na bino, ko soutenir journaliste na bino, ko soutenir musicien na bino Kelly Bosso. Voilà. Donc c'est ça. OK, merci beaucoup par rapport à la réconciliation au Samaï Mouzé. Quand ça fait moi déplacement moi mouké to côté le maboité, quand bouger tellement mouké na homme ça. Mais par rapport il y a réconciliation dans salami, il y a réconciliation pour ça mon mouké, il y a réconciliation dans salami. Bato ba finga Karine Mokonzi ndoki. Bato ba finga Karine Mokonzi akangaka ba chance ya batu. Voilà. Bato nyo sona ba finga to moni ba bir ba janvier o ba zoni na makola Karine Mokonzi. Nakamwe kuto na moni na janvier zoni. Bato ba pesa ba mbongo ba $50 ko ba finga Karine mais lelo ba zoni to pour ça na biso mo mouké boye. Lelo ba zoni na ebité sur ces hommes ça oyo olobani. D'abord, Netalo Barasi, la famille Bendanaka, mais Katanarate. Voilà. Bendanaki, les lois va reconnaître Bazongi. Omoni qui leadership. Voilà. Babota Manango. Ok. Omoni. Ngana mo Mobali. Et dans la moutumo à Benganga, alors l'homme c'est ayo vraiment star, le roi Yoto Yebio Bandakala. Au Vandi Nora la télé. Comme un film à Karine Mokonzi. Muta benginga. Na batu musuba benganga na ba Londres. Po ba finga na banganga. Oh, tikolo babwe. Je te dis na film oh na finga mi ya kosangana te. Na sala mission moko et pas ya ndeko nanga moko ya chaîne mo awa na Maswaku TV. Na zo plus ou moins ba 200 et quelques commentaires. Na 200 et quelques commentaires na zo 200 commentaires ya Benjir. Oh. Ba finga na ndenge na lala na ndako bien te. Ndenge na zanga mbetu na tambola makolo bako ba manga mabanga na nzela d'ailleurs tout monde on wela ba transport olobela Karine asombela ta kecha mukie ta ya 1000 owana ngoti donc na finga ma fort donc ça veut dire quoi Karine a la leader na ndenge na ya za leader abota mana ngo ozomona voilà et lobiteke nga sui na lobeli Karine Mokonzi na longwe l'homme saint voilà. Je suis toujours l'homme saint dans un corps saint. Voilà. Mais Eza eloko epesa meli Karine. Bande on a biso ba comprendre que to wala na biso ngona ye ya pamba. OK. Ki leadership epesa mela ye to tika ya za na place na ye biso za na simane. Tala. Héritier Iboula ndeko nanga soke makambo epesa meli yo. Nga l'homme saint na olinga yo kendaka liboso na sima ponga pela bénéficier. Voilà. Ba mataka na sima mukonga mutu. Voilà. Voilà. C'est na sima Karine Mokonzi. Et ça, ma relation avec Zui. Et ça, pour la tanga comme Karine. Ok. Voilà. Ce qu'on a pas endeni. Est-ce que Karine a tanga comme on a pas de relation avec non. Mais on a tanga comme on a une relation. C'est normal. Ok. Donc, on a biso, na betel bino maboko bravo, le roi comprendre que yenda leader. Ok. Donc Karine Mokonzi est leader. Donc bino tout bon dans la simanae pour que liboso donc voilà. Voilà, merci par rapport à la question, bateau va finir à une dot. Bateau va finir à la Karine Mokonzi alongola toi la bateau pour y arraigner. Mais là tout le monde va nous voir na zoni et puis baromo kum s'appelle Karine Mokonzi. Est-ce que Karine Mokonzi na chemin oya kota ya Rosa chanteuse. Aza sous na terre ba clash ou bien aza na terre ba tu ba yande pour passer les promotions ba nzembo na. Pour tout le monde go to tsi go yoka auto yembela abeda chou. Nzembo solitude. Na lele on mabe. On lele on mabe. Ya na kokite. Voilà, sur parlant donc par là je peux dire quoi?
bato tout ba pembeni ya Karine Mokonzi. Je ne sais pas. Bango ba un esprit nini. Que azonga Karine à YouTube ya YouTuber ya biloba alo bela bango basa ba bezu comment. Na minute biso tona Karine na besoin ya batu ba soutenir ye. Donc cela veut dire nga yembi nzembone boye to lekeli monde to lobela ngo boye. C'est ça nde Karine na ngo besoin. Donc suis ba ye na sima ya Karine. Bandimi bazana Karine. Ba kende ndeko lobela siko misala o Karine azo sala. Voilà. Ba ya lisu te po ba lukela Karine ba polémique ezanga tina. Ozomona? Ba ya lisu te po ba luka Karine, il faut répondre biso mutuana. Karine, il faut finir la biso pe mutuana finga ki biso te Karine na tawana te. Voilà. Ngala se pe na Karine, lelo so continue ba chaîne nyoso. Otali o mona ke akoma sala ba live mususu a finga le mutute. Alors voilà. Bah tu ne pas comprendre qu'il faut finir Karine pour au talama. Voilà bah on va tirer l'inango. Karine a nango soutien. Pour comme musicienne. Namba inine faut pas y avoir musique naïe. Ok. À finir bah on point. Voilà. Ok, merci beaucoup. Na habité où t'es Rolanda chanson solitude. Na habité bah couleur nini. Différence nini au sali na net yoka na kupenda na nenga toyoka daishi na nenga toyoka acoustique. Acoustique. Au sali symbiose ni par rapport à la solitude. Non, nga elo repesinga esalinga bien eza changement ya yembeli na ye. Omoni na comprendre mage mutabandaka na 1 2 3 4 okende. Omoni? Voilà. Donc so yoki Karine ayembi lelo. Ozongi na Karine Kalomo la différence c'est ça. Ah bon? Tu vas comprendre que évolution na chant et voilà. Tu vas comprendre que a comme la facilité à dégager voix. Okay. Donc Karine Romo yemba. Voilà. Na fande maboé na yo kango na oh na ngune bete kezayi. Na yo kango na babeng sanga pa ya masana ngamo da Silva ilunga ya ba da Silva. Asinga bi oh ya to ko ta chete temba. Na si abakangi abie o salere. Coupe faire la moitié biso do côté et ça là. To ye ndenga kuzu do côté na fande oh no die beta. Oh, na bon monnaie. Mais c'est la Karine, c'est comme nous. Na kata temba. Oh. Je te dis, mamna la la vraie. Tu n'as pas de siba ilunga oganga. To ganga tango na ba isinga keda na kenda ko tuna DJ o zanze mbanani. Abnanga da Karine. OK. Maman essaie tinde la ngam. Na pie chomba tchengo na téléphone. Voilà. Donc na ndimate Karine. Félicitations maman. Niveau yembeli oyo. Niveau do kene, moi maman Miliabel, papa de ma maîtrise va avoir temps. Bavanda mana makolo ba papa mso taboulé azuita ko former ko matisa ye maleme awa kende boyezonga boy. Mais Karine to comprendre vitesse ya ndeni. Oh. Vitesse à wifi. Vitesse moko Karine na ngo ya yembela. Coup de chapeau maman. Voilà, merci beaucoup Omsan. Na habitué batba Holanda biso. Donc, on va proposer Bango Batala extrait de l'épisode. Et là, on a proposé Bango la minute extrêmement Batala. Tous on a le premier épisode. Il y a un peu ça Bango esprit. Ok, nous sommes d'accord, on a vu ça. Batala Bina Hervé Bossita Pene. Et toi.
Je suis désolée, c'est bon. Et après, il y a salité sur les amis. Zati. Problème? Non, maman. Sur la salle. Justement. On a de la bonne Comment vous entraînez monsieur yo monsieur tatana yo penja. Kimi jali. Jali bibo. Yo já petit là. Là j'ai un problème. Oui, j'ai dit pas si avec ça. Mais les gens ont dit shungi yo shungi. Na yebi yo zara kama kashi na mona kande uvanda kana kadi tusudi di lelote tusudi di nini ya na jadi na chombo na jadi tika ngolu kiranga mwa mukene kini kushirisa likamula jadi Immediately you want 15 000 kasi. Pesa ngai pesa. Ana ngotombo de me faire musuke ko ya te. On a sima makelele ye. So ngai tata mwimba boyenga yake ndikutakira yelo. Makelele ba problème. Na ye kupesa ya chango na sari. Papa. Yom to changer la ngalo sur téléphone. Uso mona téléphone ya te. Ko luka téléphone na panzi na ndaku na luki téléphone pona yo teka ngo. Maman kuna moiti na hôpital. Ko bazong tsema imbo zati na bina luka téléphone on a teka ngo comme ça bazong tsema maman ni papa. Zalana kimia oh. Uso mona tete tujani na barabara. Maman azana ko teka téléphone. Nous avons pas faire viser maman papa. Na lubi boyenga na yaki na ngo jali likambo ya shali zo luka na papa. Noko eza téléphone ngai ya. C'est ma d'accord de la zone maman na somba te ba kisi ba perfuser maman pesa ya ta atende ngeto on kula peur ya boya ki na bina kuta 15 000 25 simba 25 likolo makasi o tete pour on déjà pour 15 so li 15 simba te petit ndiko jali biloba lwa boyindeni ko
Na misa moi nanga ko ni baba biso bako. Koma ye ke yo. Oni ko so ba mbali. Maman na oki passe. Ko pesinga ma vraiment. Mais awa eze pas na. O bena akumbulo Nathalie. Nathalie. Awa eze pas na. Soko yoki nzala, oza na posa mai, ozoleka kokoti. So oza na besoin eloko koti oyebisi Beryl, naza na besoin eloko boire servir. Ça va? Beryl! Beryl Sanoki! Eh! Il va dire la mesa. On a bien reçu de la même ou reçu. Non pas reçu. Yaka, c'est ça. Pour les bêta qui testent, pour les bêta qui n'a moins ni wana. Ta, bis mondial a benga kio, maman force pas qui la longue. Aïe. A benga kasoli sa ingati. A soli ma casa soli qui toko. Eh, moi bablom suto budaka tikato budé. Obike atumana staff, libanga combien? Na souhaité la relation Gabi. Na rokene likolo te na meki gano, yo pona pusanga ta 1200. Ah, na niveau na 1200, na tindolo 3000, loko la blague. Voilà, merci beaucoup Nabi Diabo Sepeli. En tout cas, homme c'est félicitations encore. Merci. Comme si depuis quelque part, ma maman autorité la Chine, bana membre, to soutenir jeune oil. To soutenir jeune oil. Il faut pas te soutenir bateau sala blabla. Il faut soutenir les gens qui sont en train de faire des bons travail pour notre star Karine Mokonzi la baronne. Parce que nous ne sommes pas là pour nous retarder la rabat Moussoubaya Fingaka. Non. Karine Mokonzi ayembi nzembo to le kana TV to ça la promotion. To lo belaye. C'est ça. To ça la promotion ndenge ba ça la ba faire rigola. Ne ba ça la ba Dobolo King Koffi Olomide. Oh. Dobolo King. Quadra Koraman. Hérité Moula. Koffi Olomide. Dobolo King. Les Quadra Koraman. Julia Florida maman la Jansi. Dobolo King ne ba ça la ga. Ba ça la ne ba ça la ba Weranson. Pas ça la ye. Voilà. Et on ça la bien. Hein? Donc comme vraiment na sous émission na biso la Chine pour soutenir jeune on a évité message ni okolo bana ba chinois bana membre ba maman autorité maman Boma Karine okolo bani maman Belgique 2 maman Belgique 3 maman Belgique 4 na sanisi bino nyonso maman Béatrice Bazutu va soutenir jeune oil comme si depuis quelque part pour soutenir. Parce que nous préparons ce documentaire à Karine Mokonzi. C'est ça. Pour louer des stars, il faut payer. Atta Karine Mokonzi a ébi. Afin d'en la duchesse, Hans Luzolo R. Mogo. A ébi qui peut participer à un film. Il faut leur donner quelque chose, il faut pas payer ses bons. A ébi un message nous lancer la bande de merci Iboula. Premièrement, ce n'est pas pour flatter Karine pour Nini. C'est quelque chose et d'ailleurs na motema bon na se pelisaye na sala marambo na sala ponaye et là on a gros sengeza ba soutenir nga to que la sonité financièrement moralement spirituellement physiquement aussi faut soutenir nga pour na logo to sala comme ça documentaire ya mutu et dans le roi film était film na benga bon ba 2 jours 3 jours aussi ici documentaire faut na sala ba recherche. Il faut que nous déplace à Vanda. Il faut que ma première ndako Karine foute un excès de wapi. Il faut lukango. Au solana bateau bazaka wana. Il faut lukaba vienne mon robo basola ne cadeau. Pour ça le documentaire est vraiment charge. Mais je veux le faire
parce que eza musala nga réalisateur. Dernier son no sala nga na ba moyen na mo pop. Non, ça nga na ba moyen nga. Net documentaire vraiment, je vous dis vrai, nana mutu té a contribuer na documentaire on sala. Donc na sala na ba moyen nga kenda tina ba RTG na zwa batango vanda ba balusanga boeze la zonga. Ti na réussi ko zwa belément on a ngo besoin. Donc ça me demande vraiment de l'argent et donc c'est une énergie et c'est un matériel, il y a aussi la boulot. Donc voilà, je vous demande, tout Karine Mokonzi, vous pouvez me contacter dans plus 243 89 67 666 59. Donc plus 243 89 67 666 59. Donc si vous avez l'homme saint, il y a un bureau. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes côté l'homme Makia dit place to clôturer sur une émission. Voilà. Papa n'a pas l'homme Makia dit personnel donc parce que calamité awa tozo commémorer loi ya tin tester calamité les 13 na les 14 bandeko ba Rosala donc festival mo concert mo Rosala wana na je crois aux en a béni les visionnaires on a gola musakaka mutu wa zamani quoi donc comme il vraiment wa Kwangolo Zozo voilà ba remerciement na banani na bayonyo so balandi biso ba remerciement na bayino na Hervé Mositapen et Tolomo na benga pire petit à Vienne donc dans ma solo à 4 Hervé il y a eu un wana na pesi maman na Odette Kiasi musale bandinde siko oh tout au bande osali bosteka poto lukato vandi selo chaîne comme monétisé faut le bape merci na Karim Mokonzi na ba chinois ndenge bo s'abonner ndenge bo koti bo pesi makambo na chaîne vraiment merci coup de chapeau na bino na pesi mbote na ba tout balingaka l'homme sain dans un corps sain moto moko bo peto pembeka na kati zanga raté na pesi mbote na Anibia Milai ma maman chérie sans oublier Yves Mosengo, moto bien. Yo yebiga mon frère Peggy Sente. Ya yo yango wana. Na moni les États-Unis le président Kashito ya ba président Lamba contre Lamba. Ya yo yango wana sans oublier pire vieux ya petit na Hassan Vungu. J'aime là que na aussi le saté. Ba chinois, ba maman autorité, ba mbote mino wana. Nana besoin na bo komelanga na ba WhatsApp, bo pesa ba combo mabanga fele. Ok, merci beaucoup. Tu as commis vraiment dans cette émission na biso mokola lelo. Ezala yo na héritier ibula mwana ntsuka na bango nyoso muyaka ya solo ah tant na lo ba muyaka so na talife na ngambuta mwini bakoko ya lunda ave na tali aspect na mukuse na biso ya batabandu nduto ya nango ngamona habité photo tchaka mapeka boy. Merci beaucoup. Mon vieux Moutamouini Bakoko Yalunda, pire vieille idéologie, ozo fongolerité, Iboula Masola parti aux États-Unis. Mon vieux Vaski, la petite maman Isabelle Mbote, mère Yabana, mon vieux Vaski, la petite Mbote. Merci beaucoup, na Mesmi Benazo, mon thème Eliane Benazo, mon vieux depuis France. Le bien héritier Iboula Zala calme. Pourquoi pas à Adricha motomètre Bébazibé Bachafouan Bakoya Rati. Donc Koya Keba Mokonza Mboka le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Pourquoi pas Sandra Wangata maman la petit Brown Junior et Broly dit un match mon président Bruno Lubika Mbonga propre 3L magique Lotis Long il faut tenda. Ya Rosin la Taylor messieurs négligents. Merci beaucoup à Francine Lema. Merci beaucoup à maman Rosette et la fleur d'amour. Papa Philo mon pépé. Et ça mon pépé. Zakaka mon pépé. Merci beaucoup. La reine de Grenoble, Belle-Fille ou tout à la montée m'a dit maman. Ah Moussen Zaza Teddy. Dadi maman. Garçon capable. Montée ma belle-fille ou tout à la. Mon état Maramboyara. Et Yara Nanyoso. Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola autorité morale. Oboyi salam otilno na coin héritier Iboula ba comprendre idéologie bino bayo bofinga bozongi te kasi bokangami te merci beaucoup
na musée na sima caméra. Pourquoi pas na Hervé Bossitampene, faut sentir venir vraiment et Tolomo. Musala Kitoko. Tomonani Soti Nzambe Azongi Nanuke. Play. Mon entier, Botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepa sika. Ya atobina e Congo température. Eye na mopepa sika. Ya atobina e Congo température.